Capage TV. Capage TV. David a compris que bien qu'il était consacré comme roi, mais il y a famille et bande qu'on réclamait toujours na ko robot ko la Bible. Ezebele biloko wana. Vous comprenez le Capage? Amen. Ce qu'on a réclamé à taba pension $100 000 au Kozonga dans les vides. Oui. Dans les néants. C'est ma beauté Belén de Capage et a bloqué. Na ba lien satanique et a bloqué na ba chaîne satanique. Ndeni maman moko azaka na binana na bénéfice azaka na capital ya $120 000 akendaka Dubai azonga akendaka Chine lelo abu koteka mikate na $50 ya capital de 120 000 à $50 à $50 tant tokute na ye alasinga ba photo na ye awa naza na Dubai awa naza boy awa na marchandise awa naza boy mais okomi boye ndengeni tant to ko sambela na comprendre bisike komelaki. Amen. Alaka ki mutumbongo. Oh. Zoka na monde spirituel. La promesse, c'est une dette. Il y a solo. Papa. Oui, je vous dis franchement. Pour la batebele, on makiona. Ok? Moutouazana moli mo centre, il y a solo. Miracle pas les automatiques. N'a choix comme un miracle. Na sambe lipona ye liboma. Babel c'est liboma pourquoi? Parce que a comme conseil moi musala azumi la maman nembongo. Jalousie. Jalousie. Babel c'est liboma. Alors tant que tu sembles qui Zambé a fait solution. Amen. À guérir. Amen. Tolobaki 2024 motunyo sa folo mwana mokilitika terrain. Abala groupe nzela maluku yango. Ngamanzo. Mapangu moko batie na prix mama na zengi yakolo. Abordable. Soki ngamo na zena makokinde na sombi nyonso. Et puis ba prix ni batie ni biso. Ah. Bazo tia ba prix lokwa na tango akala. Ba exagéré. Et puis awa soko sombi. Oza pire. Oza suna problème na bourgmestre te. Bochaka te titango roinda na suka poko sela bandoki ba frena bino. Air yango. Otolobaki te. Courant ezali. Ozomona ngambu te ba terrasse. Courant eza mobimbe puis ba parcelle eza cadastré. Tozo continuer ko laksa bino bola mo pe boboto ya bala groupe ndenge zo laksa bino bandako. Awa na métropole D. Quartier Mosolo. Donc à bala ça c'est Nzela kitoko hein. Nzela kitoko blague te antenne na ngoto moni kuna. Oui. Et puis bandeko ça ka 20 sur 20. Ah 20 sur 20 kara. Ma ezali bo mona forage ma écoute yango wana. Kala forage mai. Ma yango wana. Courant ko lo bati. Kazo panza na courant ko to ekenda te. Courant ko to ekenda te. Awa te suna bala. Na national numéro 1. Tikabo. National numéro 1 yango. Macadam yango. Lenda. Ah to ça na menka. OK. Bino mo botal. Ma bandi déjà. Ma bandi. Ma ndenge kamezo kitsa babiki. Ma bandi déjà. Ah déjà ba parcelle les somba ma wa. Parce que awa ba tcheli bino ba prix bien. OK. To lo ba comme ne bandeli ba zo ba tiaka ngote mais ce que comme na quartier ba ko pesa réseau comme trop tard. OK. Ba tu faut pas comprendre ka ma beleza base ko pesa mutu raison ya ko na cacher libela. Oyo ba somba ba nani bisoto somba te. C'est ça. Na bala iratakate ko somba di ku ou bien ndamunda ba prignon so eza Hollanda via moins cher sur matanga vous les bêti bodindi na saka na centre ville mais saka vous les bêti sont to fungoli binonyo so monde entier aiza makambo molimo te nzoto ndela la kananda c'est ça mais saka butu Le service d'éducation et de formation limitée ETSL recrute les étudiants vivant en Angleterre et dans d'autres pays pour étudier dans des bonnes universités en Angleterre. Avec des services comme le cours d'anglais et d'informatique gratuit en ligne de vendredi et samedi de 17h à 20h, heure du Royaume-Uni. Le cours de tutoriel pour la gestion d'entreprise, business et management en ligne. Désormais, opportunité y est. Opportunité dans ma famille nabino. Papa, maman, aux en a bana. Aux en a besoin de l'anglais gratuit en ligne. Na Zoom kaka au côté, au s'intégrer, au commis mbarama repé kolanda ba cours en anglais. Et puis ouverture totale pour na bateau balingi, batangi sa bana na bango, pe bateau balinga ba continuer ba cours na bango en Angleterre. Londres fongoli ba porte nango. Ceux qui aux alliés au fandaka déjà na kati à Londres, inscription est gratuit. Kaka na agence na biso o bozali komona, o ko contacter bango ba numéro eza
wana o s'inscrire o inscrire mwana na yo o sengi bango privilège ya ko contacter ba université na ba option nyonso olingi mwana na yo sala olingi okende ko continuer master olingi o évoluer na Angleterre porte yango efungwami tenter chance na yo en tout cas na mbongo mingi te mwana ya voyager mwana ya koti université atangi pe azuba books o ndenge kaka tolingaka opportunité yango eyeli biso to sala nini contacter bango okozwa nyonso en bonne et due forme. Notez bien, une cagnotte de 350 € est donnée pour chaque étudiant recommandé enregistré à l'université. Le bureau et centre de services d'éducation et de formation limitée est ouvert le lundi à samedi de 10h à 18h sur 252/262 chemin de Romford, 713 Maison Calem, 7e étage, établissement 7, 9 HZ, Stratford, à Londres. Maman Nicole Malonga, la femme forte, a une solution. On a pas problème en zoto na biso. Produit Awatosa. Baila, 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 baila. Bakulutu baloba. Moi si bizaleli. Moi si comportement. Mais qu'il est l'eau échangea. Moi si tailleur. Moi si nzoto. Moi si forme. Maman Nicole Malonga. Aïe na solution et aussi lisa barbe. Produit Awatosa. Et sote kamagam mobimba. Et baya Nicole Malonga. Ah, Sokyo lingi fese vimba. Fumat Awatosa. Sokyo lingi mole tonda. Fumat Awatosa. Sokyo lingi kwise vimba. Fumat Awatosa. Sokyo lingi mabele tonda. Fumat Awatosa. Mama Nicole Malonga. Ayena solution et aussi lisa barbe. Produit Awatosa. Et sote kamagam mobimba. Et baya Nicole Malonga. Omad Awatosa, l'original, chez la patronne Nicole Malonga. Capage Télévision, bienvenue chez nous. Merci d'avoir bazolanda biso en tout cas. Vous en a Brazzaville, vous en Awa, vous en Libanda ya Mboka, vous en a Prophète Enoch. Vous monaki pe boyoka ki message na ye na monaki ndenge e difaki batu ebele nazalaki kuluna na komi kobo kusambela nzambe na bongoli motema et tout. Na monaki ndeko na ngai ya TikTok Gédéon salaki pe appel na bakonzi ya mboka na bakonzi ya basoda tomoni biso nyonso tozomona pena ndenge soda zo makasi ya kokanga moto. Mais pourquoi pas kokangela biso bakuluna o nyonso batondi na mboka oyo. Soki pena initiative obino bozipo na ba moto ekotaka na boulevard te. Boza kokanga, boza ko respecter. Et bon ba embouteillage. Et bon ba kuluna. Donc kuluna za na liberté. Pour wana ezali plus que tout moto. Pour moto zo kene quand même ata musala, ezo kene quand même cop. Et bon kuluna. Et bon ba embouteillage. Côté à la bota et la biso ezala vraiment et le remoro y a bien. En tout cas bonjour et beauté papa Enoch, bonne santé. Bonjour ma sœur Cynthia, santé malamu nangola nzambe. Bonne église pe ba nzambe nyonso. Non, église eza kitoko toza kuna kati ya retraite. OK, na yoki ndezo solo la. Toi na retraite osango ba les 4. OK. Retraite thème ni kuna. Retraite ezali tozo lukanzambe pour la délivrance ya ba famille. OK. Oui, parce que ma bote belin de capage eza bloqué. Na ba lien satanique, eza bloqué na ba chaîne satanique. Yango comme thème une église toche retraite toujours kata ba lien ya famille. Parce que n'était sur encore tanga Bible. Ouais. Toza livre papa. Tanga. Kazaka kitoko penza. Ah merci beaucoup. Banda mama ye na moni masolo comme kitoko. Vraiment encore na plateau na yo moko tshaka so ba MB déjà na biema c'est que photo lukaka. Ouais, nazo ko sanda alliance mingi. Ochewa, communauté à Kanda? Non, alliance normalement. Personnellement, de Cynthia, na kwa kola alliance teo mais montre na okango mal l'aise na loboko na nzoto. Lokola accord étranger na kokangote. Tika boy. Ben mettons na ndola alliance, na ndeko forcer ya ko forcer. Mais sikoyo ok bi lobi te za nyoso afrique ya conviction te za lisumu.
Même montre. Na kwa kolata montre tata comment na kolba bracelet. Na kwa kolata te on dirait corps étranger na zoto c'est que na kwa ngote. C'est que si na l'alliance na tambwa na ngo c'est que naza hésité, il faut la longola. OK, mais oui, ça na ba nzambe mususu kyoza maman ndako. Naza marié. Marié pe ya ko sauter fenêtre te, ya tout droit. Oh ben la piloli. Nzamba za munene. Vraiment. Tu peux si maman mbote. Oui. Nazotanga livre ya Psaume chapitre 2 verset 3. Okay. David a l'objet brisons leurs chaînes. Délivre-nous de leurs chaînes. Et brisons leurs liens, délivre-nous de leurs chaînes. Wana David azoloba. David a l'objet verso pona nini ndeko kapage. David azalaki aboko la kabibwele na zamba. Famille négligeaye. Nde biso famille négligeaki biso. Makasi. Nde pesant ndeko mala nangai famille négligeaye. David aboko la kabibwele. Nzamba lobeli sikoyo prophète Samuel. Abi kende na ndaku ya ba Isaya. Isaya ezaki papa ya David. Naponi mutumoko na kati lokola roi. Tango prophète Samuel a komi na kati ndako abisi papa ya David Isaya. Bimisa bana yo nyoso tu. Nzamba poni moko lokola roi. Abimisi bana nyoso tu. Prophète atali bango nyoso tu abi na kati na bango na zomona roi te. Atuni est-ce que ban nyos tu bango abi ban na nyos tu bango yo abi que a insisté bango nyos tu bango abi que no etikali moko to contacter na famille to chaya part wana aboko la kanibi boyela aza solo abi boyela zamba abi boya na yenana baki kozwana ni David tango bayina David mutu moko ya salite méprisé or kenzamba talaka Bible bina mukanda Bible te Dieu sont les cœurs et les reins zamba talaka compréhension sans autre amen ake kozwa muloko bazu David baye na ye tango kaka prophète atali sans pourtant ka prophète Samuel atali David alobi yeroyo a consacré a tie mafuta tango a tie mafuta binzamba poni yo lokola roi amen au kamba Israël prophète Samuel akei David a sali ba ne belé libanda azela ba akoma roi yango akomi roi te azongi na zamba akubuko sala musana ya kubuko la boile avec risque ceux qui louaye abundisi oxwana abotoli boile ceux qui louaye toujours bokola libanda mais il va consacrer qui est roi David a ko comprendre le komoko que ceux qui ngai naza consacrer roi mais nous avons mené vie oyo ndenge nini alobi na Psaume chapitre 2 verset 3 bi brisons leurs liens. OK. David a compris que bien qu'il était consacré comme roi mais balé ya famille bande ko réclamer toujours na ko roboko la bibwele. Ezebele biloko wana. Vous comprenez le capage. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné. Sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. Gamme de beauté et Rude Beauté. Bato nyonso balingi tena bango ezala kaka lokola mwindu yango. Gamme oyo ata bébé ya pakola mafuta na biso pe kitoko ba o balingaka munoko na bango comme le moi rose beaucoup ko sisa pe biso da pour ko pe biso munoko te Rude Beauté ya biso oyo omona ke batache moko esalinga ya mwindu Rude atindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekobebisa yo te ekosala allergie te donc nyonso eza naturel omoni sa Rude Beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo basalango na kati ya mafuta soki opakola mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bebe ya bapakolango nazorekomande bino bagame ya Rude Beauté bozala vraiment likolo na tingami kaka na Rude Beauté. Rude Beauté oumela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Rude Beauté. Pastor Boni. Oh, c'est tout. Oh, on s'est depuis hier, Nina. Ah, capable, pendant la découvrir.
bio herbe cacao nakomi fa sika boy oui oyebi miloko esalaka na nzoto bana mibali nayebi so nakomaki no bati place na yango makambo oka remontada ya koremarkage mpenza yo jete capage meke moko pianga sa pasta ndenge eza boye pa bana mibali esukolaka barein ezongisaka force yango nayebaki bata diabete ekitaka to ya sucre na kati ya nzoto tika etrataka biloko ebele bio herbe cacao oyo namonango nano te eza na batraitement ebele epa na biso basi edebushaka batrompe esalaka mpe ke sucre limie kaka biloko ezosala na kati ya mobali na mwasi mpe oui barègle douloureuse koniata nga namela yango ntongo pokwa nauti mosala naza nango eti biso bata biro bo seke ozadi adoyani nango bandaka makala yango papa toujours en forme toujours papa ndenge nini awa watintuka obatama na kati ya bio herbe cacao vraiment balandi ya Congo partout na monde omoni secret kopesa nzoto kolongono mobali o mwasi azoreklama kaka nti okomina bambanda libanda otika bio herbe cacao olanda bilanda alanda biso bato basikre tomelaka sikre chaque fois mpona misu tout yango bio herbe kapasi alobia badouleur ya libumwa babavanti bawapi na barein nyonso circulation sanguine nyonso bien etretaka mpena makilo ezocircule makasi bien oyo koyoka biso AVC yoka makambo yango nde ezotraite yango basi livraison mpe eza partout monde entier partout na monde oza na Brazza banimero tokokoma oza na Irlande oza na États-Unis Vous êtes à Kinshasa à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours? Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Hosanna's House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé. Et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Hosanna's House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99 24 46 090 ou encore au +61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Hosanna's House. Soki bali en famille zo réclamer yo na identité no ya kala na identité bango ba pesa yo. Vous allez voir na ba famille belé bazana pasteur na kata famille wana mais sur 100% peut-être 2% ne ba reconnaître que ça pasteur. Les autres baza identité ba garder la eka ya kala wana. Ezana ba tebele azana poto. Akenda poto baninga baza na France bazobika via malam mais ya zobika via Kinshasa. Il y a souffrance. Natinde comment on a ko sunga na Grèce. Natinde mbongo bali boso mba mbali kete. Ko eza normalité. Ngana za pona peso prière. Na bonda pour nous en fungola yo. Soki na bandi ko sunga na mbongo. Ebongo jour ngana ozanga mbongo. Eza c'est que alinga mamandicité ko zanga wana tibisi kazali. Tant to sambela ki abimaki na bali en famille wana. David a fungoli misu abikete. Ngai fona fungola misu. Mais ba pasteur ba kapate yo quand même ozo aider batu.
Non, ce qui est mon ami. 18 paniers ma bonza. Non, ce qui est mon ami Bible bête, mon véritable amour, et ça mon muto ala ti pantalon kotoboka, oza mi balé, pesa ye moko. Amen. Oui, moi na notanga te parce que ce qui le bok à droite et pesa à gauche et baté parce que naïbi difficulté à souffrance. Naïbi souffrance bisike ndengi na naïbi vraiment définition à souffrance. Yango na mon muto azangi na pesaka. OK. Alors ndeko capage. David afungoli miso abandi ko kata ba lien abi prison l'air lien nzamba pamboli ngai mais nazo mene vi na ngai te vi nazo mene vi ya boumbu eza vi nzamba bonselinga te eza na ndeko moko landa ngai yawa nzamba lobi fo moi signos tout abota mwana mais abota kate pe avant des autres vango normal eza normal Nzamba lobi na mukanda ya 3 Jean verset 2. Bien aimé, je souhaite que tu prospères dans tous égards. Mais il y a zo prospérité, azo monango normal. Pourquoi? Parce que ba aveuglé bandissir mutema na ye. David tanga moni secret oyo. Alobi il faut na briser ba lien. Tant a briser ba lien na ba prière, assembly et silita lobi sous délivre-nous de leur chaîne. Alongoli ba chaîne, abuki yango ndesikoyo. Papa na ye abengisi abi David zwa biloko yo kende kopes bandeko na bitumba moto azana elaka ya nzamba za moto o il faut azala humble. Amen. Soki David aboya kozwa panya biloko acha na moto mbele lelo ko miroite mbele kuma ki roite azui panya acha na moto akepa bandeko na ye akutena bandeko na ye na guerre akuti ba Philistin balança défi et pas bana Israël que moto be misape moto mongo nebisto misi moto moko da Goliath moto akobeta Goliath soki bino beti Goliath moto na beti Goliath biso tumba umu na bino et soki biso pe to beti bino bokomba umu na biso bango nyos paso banga tango David aye aibisi bango moto akoboma Goliath bako pes na ye nini parce que mukilio ndeko sente eza monde ya benteri ce que sera musala moko gratuit yebake tika yango ezanza mbete monde a d'intérêt mais bino ba en église nzambe nda futa mais nzamba da futa ki za monde a d'intérêt dans le sens de quoi nati biso musala biso nzambe eza musala oyo na kosambela pona moto ofele mais nati ndeko moko benga na France que nazo sala tuna réussir na France ou ezo simbate na benga pasteur ebele ba prophétiser mais ezo simbate na bidako na kosambela tango na ngina sambela pone azaki na mikanda te tango na bani ngina sambela pone nzamba lobelinga ke iya kozwa mikanda na France oyo te makonginda na France pona na France kuna pona nginda pona sala o zala l'aise il faut zala mukando sala musala mais akonginda akosala comment tango nazo sambela na moni ya zo kata suki OK nebisiye lobi okata suki abi wi na kata suki na kata ka baninga ya bisika ya baninga ya nango bisika na vangi labi non musala ozaba pesio yango wana yokata suki abi me ngana za na sali relation internationale na Kinshasa mi tika biloko wana ba koma baza mo makasi papa nabi musala ozaba pesio oyo komona mbongo ebele yango wana suki abi siko ba kana kata bon déjà gratuit dobi balo yo champ tarif ba bengana abi nabi tela ko banda ndenge na boko yo kaka na moko wana nabi cha tarif kaka na obaya ka cha tarif monta autant Nabi, yango denza ba pesio parce que biolobi n'est capable mais les dons que vous avez reçus au service des autres. OK. Ça dit ndengo zaboy. Mon sanza mon côté même ngai na ya teke ndeko le mission ofele parce que ça donne na yo. Oui, na le la rawa. Oli la kawa. Oso comprendre nge zali. Frère a tarif. Tanga tu abi est-ce que aussi mon bi ekosimba parce que nzamba la singa yango ningi na pe ba professeur lokutati pa na na lokutati. Ouais. Ningi ne biso teke na monyo osala bisika tel menga na monyo zo kata suki seke yango yo. Atia moto alibo soye abino esongo pochilanga opesanga monta ota deuxième moto kaka bato e baka kata ngo fele wana tango bayoki kama monta bandi ko panza sango lelo yo akata suki bien lelo nazo bisayo afungola sala mune na France amen pe silite akeko zo mukanda na Allemagne ne bisage okonginda na France moko zo mukanda na France te amen mbula angindi na France mais on se mokanda na Allemagne le lovi na yeza stable amen David atuni moto akoboma Goliath ba kopesta ye ni parce que c'est le monde d'intérêt. OK ya ozo mona même na Bible Jean 3:16 Dieu a tant aimé le monde il a donné son fils afin que retour amen
quiconque croit apesi mpo na yo mpe opesi ondimela ye intérêt le monde des intérêts. Amen. Bato ebele bazosouffrir boye na mokili oyo parce que azoyimona lokola nzambe ok nzambe moko moto baintérêt asauve nga na kikuluna mpo na ngai nasima bible nateya oui l'intérêt bakoso te intérêt nzambe aza moto baintérêt à 100%. Nazo continuer David bebisi eke moto koboma moto oyo bakopesa ye mbongo mpe bakopesa ye mwana ya roi. David a s'engagé courage. Amen. Moto aza na promesse ya nzambe en dehors ya okata balien en dehors ya okata bachaîne il faut moto aza na courage ya ko-affronter. Amen. Ozo comprendre ko? Oui. Pe moto aza na promesse ya nzambe aza lokola moto aza na zemi. Ok. Mwana mwasi wana zemi alaka position nyonso tute akokola libumu na tsete il faut la mopanzi aza ba position na kolalela nde moto ana promesse ya nzambe parce que belé na mokilo baza na promesse ya nzambe te. Nazongi na sujet David akati balien parce que balien et réclame ka moto ser capage. OK. Nazotanga verset na ko tanga. Oui papa. Merci beaucoup. Tanga après sur vos explications tous un témoignage. Merci beaucoup. Nazotanga Luc chapitre 22 verset 31. Luc chapitre 22 verset 31. Le Seigneur dit à Simon, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme les froment. Mais j'ai prié pour toi. Amen. Afin que ta foi ne défaille du point. Amen. Simon, il était un apôtre de Jésus. Alali pembeni ya Yesu. Pona bino batboloba kete ngala zama na Nzambe réclamation ezate Simon l'apôtre. O bando tambola na Nzambe yemoko. Simon pembeni ya Yesu. Na butu diable est pour réclamer Simon. Ndemo kezana bato bazona na ngai. Alala ki na ye avivaka mais vie na Yesu avancé. Pourquoi il est réclamé la nuit? Oui. Au moins mutu alali aloti azona na ndako na baki nsuka. Ndako na bango ya bandal et pourtant yo na France, oza na Belgique, oza na Grèce, oza aux États-Unis. OK, la Bible nous dit au livre de Job, arrêtez dans l'homme c'est l'esprit. Vous comprenez le capage. Pierre, un apôtre de Jésus, réclamé par les réclamations à famille na ye. Bakoko la bazo réclamer libala. Ozomona dans les mêmes Pierre. Amoni Jésus autant likolo ya mai. Atamba likolo ya mai bandi oganga fantom. Biso ki ya solo za Yesu permettre ngai pe natamba likolo ya mai. Jésus abi que Pierre tambola. Pierre abeti pa liboso. Ya mibali ya misato. Pierre abandi kozinda. Nini abandi kozindisa Pierre? Ba réclamation famille na bango bandi rappeler Pierre identité na ye. Que Pierre biso par exemple basakata biso totambola likolo mai te tonanjakande na mai. Pierre malgré tout Jésus-Christ a fait ordre que tambola likolo mai. Mais Pierre ba réclamation ya famille na bango e bandi ko zongisa ye. Au mona moto mususu amataki na commerce na niveau moko boye. Mais acheter ndengi mama moko azaka na binana na bénéfice azaka na capital ya $120,000 akendaka Dubai azonga akendaka Chine lelo amukoteka mikate na $50 ya capital de 120,000 à $50 tango tokute na ye alasinga ba photo na ye awa na Dubai awa na Zaboy awa na marchandise awa na Zaboy mais okomi boye ndengeni tango to ekosambela na comprendre bisike komelaki. Amen. Alaka ki mutumbongo. Oh. Zoka na monde spirituel. La promesse, c'est une dette. Il y a solo. Papa. Oui, je vous dis franchement. Ngam na la rabat. Pour la kesouste. So ezaka opesi. So ke zate lo ba pe ezate. Tu n'es pas obligé. OK. Vous comprenez madame? Tika boy papa. Tu n'es pas obligé. OK. Alaka mutu $500 nièce na ye. Apa abosana na ye. Nièce qui ko fondé na monde des ténèbres. Abia zona ndongo na ngai. Alaka kingai. Batali pe we oui ya solo. Ezaka bango. Je vous dis. Ba bloka finance na ye. Yesu. Tango to sambela na une église, yango mosala nzambe ya solo. Il faut azana miso molimo. Amonaka. OK. Tango to zo sambela. Ndene bisa zo mona mutu mo réclamer $500. Azabo. Aibi singa ike ndengo détaillé wana. Nièce na ngai.
Na asenga ngai $500. C'est que ba vidéo boss na likolo ya $500 ya kolaka. Yes. Soko za nango te kolaka te. Amen. Tu n'es pas obligé de donner. Tu es solo li papa. Oza obligé te. Ngana la comme moi na comme tungisa penza. Non, oza obligé te. Au moni mondo c'est capable. Oza moko joueur titulaire na kati ya terrain. Remplaçant Azate. Amen. Soki ozate mutu moko ta obeta ndemo na sima na. Azate. Ozo comprendre. Bat bazo kosa yo ke na tolinga ko makasi. Mensonge. Ba kosa yo te. Yesu Christo asala miracle ebele. Bajida bango wana nyoso wana. Asala miracle ebele. Amen. Mais kaka batu wana baba kene ko. Amen. Ozo comprendre ko ndio capable. Surtout likamba ko la papa. On a famille, na otindelo na osala boy. Parce que au moins de tous aboy. Jésus a zobi sa apôtre na ye. Amen. L'un de vous est un démon. Apôtre Judas azla qui apôtre abengana pas démon zoka zakana niemoko démon. Na mokili oyo ezana batu baza ba démon bande konangai. Ebele. Soki o associé démon na kati makamuna na yo oko souffrir oko réussir. Soki Judas zaki démon. C'est ça. Et bongo muto bozaka ne wana. Ozana muto moko apekisa ko bazela nzambe. Soki pasteur ebesko ndenge nazabu na ibioni. Comment tu as commenté soki ngai na senga eloko na yo. C'est ça. On se comprend de capable. Amen papa. Ba démon bazali. Ils sont là pour décourager. Sikoyo tangu David afungoli misu, David afungoli misu. Nazo na tungu na tikeno David akeno na Simon. Simon alali ba réclamer. Père silité Simon zo tambola, bazo réclamer ye, ba rappeler identité na ye. Yo wana mabote za wapi? Tala âge ozali, stabilité za wapi? Okomika na mnoko na na poto 30 ans, 20 ans, 15 ans, 10 ans. Mais wapi? Ndengi baninga ba se retrouver yo se retrouver. C'est parce que tu es réclamé quelque part. Ce qu'on a réclamé à taba pêche $100,000 au kozonga dans les vides. Dans les néants. Vous comprenez ce qu'on a. Merci papa. La katiote avant que de la place Yosuki. Tous les témoignages, il y a moto qui réclamé. Frère Nabiso Azaki Liboma. Beaucoup de Azaki Lengenan. Merci beaucoup pour le témoignage. Oh, bon, tu connais Oyo. Nazaki Nazo Sambela. Ce qu'on découvre, na yebaka ye. Moi, Kala. Namona mona ekata on asambela kana mona mona kaye. Des jours wana mabike me. Soki tozo kondi la Nzambe. Siko azapeme na ngaya. Na saki vidéo no bitala ndenge azali pona batebele o makiona. OK mutazana molimo centre ya solo miracle pas les automatiques na choix kama ma miracle te na sambeli pona ye liboma babelise liboma pourquoi parce que a comme kosala ma musala azomila mama nembongo jalousie babelise liboma. Alors, tant que tu sambelaki, Zambé a fait solution. Amen. À guérir. Amen. Naka mususo ya ndeko yo ya Suisse. Babokela ki AVC na babokela AVC banda Suisse. Mikolo pene comme ya obwakela. Babokela AVC banda Suisse. Évolution à santé na ezaki mabe. Abengi ba prophète. Bale ba mbongo ba aventurier. Ebele. Des aventuriers ba se nommer ba ngomoko. Bami comme si basala nzambe ngabenga ta frère sœur sainte vous comprenez tout ba prophète benga ta intercesseur c'est moderne mon travail c'est ça na faut kamaka na zo interceder pour na ben kobanda lo benga intercesseur vous comprenez parce que nzambe aima makambu ya qui prophète yende za ba titre yemo ka pesa mais ce qui compte plus c'est l'intimité avec Dieu Satan banka ba titre te abanka nde boyoka noza ngona na nzambe amen yango mona kina sambela ki pona ye abiki ndenge pe na sabele pona mama lili na Suisse pe kaka azoka nkuta kolanda yebo ko benda témoin ako témoigner mama lili makolo etungisa ye banda bambule bele ba abengi basala nzambe basaki aloso baboye metango to sambela ki zaba biki sadi soko kuta mosala nzamba solo miracle za automatique amen tous on a une bonne image voilà et puis tozonga poto continuer na maté na biso Shadrach. Esa image naie avant et vous allez voir maintenant l'image après parce que Shadrach est singeli azonga normal. Tout na bandi omona ki image on alexaki o image mosusu
alekisi ya témoignage oyo ndeko aza nango oyebi lisusu eza garçon oyo nalakisi bino image mokolo wana azalaki na basuki ebele avandaki na se lelo nzambe azongisi ye normal ndeko kombo nani kono frère Shadrack ozongisi ko normal esprit nyonso ezongi normal yesu aza malamu ndeko azongi normal makambo nyonso ezongi na sens ezongi bakoni nyoka akangamaki na loboko ya apotre eloko wana siko image kaka ya bato bavandi elinga nde eloko wana elinga wana eza image ya apotre po ndenge nyoka akangamaki na loboko bato bazelaki longtemps apotre Paul akokufa pe akufaki te bavene ya nyoka donc naye koyoka mpena kasi wanaki eza bavene ya nyoka mais nyoka wana azokwea na chaleur parce que chaleur wana ezalaki tant tozoprier chaleur nde nazoyoka kaka bonga na liboko ezokangama misapi ezokangama douleur nazosimba yango kaka nazomase natala kaka yango moko ebali ofunga ti douleur mpe esili yango wana nazotémoigne Nzambe tomona pamba te tant tosalaka mabondeli Nzambe azalaka na biso yango wana ekotémoigne Nzambe Yesu aza malamu. Merci. Merci Nasi Obomoni ba image wana ba témoignage tozui tous les deux témoignages pour na kolakisa monene ya Nzambe na kati na makambo oyo moto na Nzambe azali koloba ba témoignage ezali ebele et puis numéro na toujours to chaka wana moto alingi ko contribuer pour na passage na ebo ne ba le karabo ya droit ba futa biso espace moto amoni ke mama Cynthia benga papa Enoch ngana futele nde bo sala ngana ba ndeko mususu et go sala paix bien en tout cas tozo continuer la prédication na biso prophète Enoch présent intercesseur c'est ça to continuer OK c'est-à-dire bas réclamer Simon ndengi pe ndeko mo kazola nanga yawo bazo réclamer réclamation ya pauvreté ndengi Gédéon alobi na livre ya Juge chapitre 6 verset 15 alobi à quoi délivrerai-je Israël abina ko délivrer Israël na nini car ma famille est la plus pauvre au Manassé ndengo zabo famille na bino za famille ba bola yango lien ya pauvreté wana zo benda yo pe ata mati okomi okokita ezala moto moko bando yembe mingi na ba musicien na garder kombo na ye bayemba ke mingi bando yembe mingi na ba musicien abenganga ko bisanga ke moment to so na yo boye ata 100 livres sterling naza na ngote avant na Londres tikabo bayemba na ba musicien ebele apesa ebele avant na Londres bakenda akenda sango kono bana na Z esuka na ka ba apesa melelo vi na ye par terre si tu es réclamé pour na libala okoluko bala to kutena mobali ya sérieux ndenge nini akokende ato soko za réclamé pour na libala vie ko changer te réclamation muso yaka na lien à famille ya papa na yo tala conduite ya papa na yo ndenge atambola ti ndenge ashita soko po tali ozomona ke ozana ba empreinte na ye ndam tala kaka Abraham ndeko Cynthia Abraham bakoma na Égypte na mwasi na ye Sarah batuni Abraham Sarah azana ni pona yo parce ba mère kolula Sarah azali kitoko makasi baluli Sarah Abraham ke Sarah zali neki na ngai OK mwasi na ye roi wana azwi Sarah bake na ye bakosane kobo Abraham aboyi koloba ke mwasi ne ba nokiti bakoko boma ye eloko wana eleki ekomi pe tour ya Isaac mwana ya Abraham na mboka moko boye bato basepe na Rebeka Isaac akosi lukuta moko ya papa na ye abiki Rebeka azali leki na ngai héréditaire je continue lukuta ndenge lukuta semi héréditaire pa Abraham na Isaac ndenge pe makambo ebele za héréditaire pa na yo mutu ozolanda ngai so tali bien vu na yo ndenge mama na vana na mabala te ndenge yo pe yango ne bandi ndenge pe kolata tibana na yo soko katilie wana te surtout ça oso comprendre que oui ndenge na sonde ko moko na États-Unis abisi ngai
koto na États-Unis ba les soutien bango nyos bazwaka na basi na bango te liba les ali ba célibataire mbali bazali yonde oza na faux poule et c'est une délivrance kota nan amen vous comprenez que c'est amen je vous dis réclamation il y a lien ezobenda soki okati yango te ekozala kaka ekobloquer yo nga nazalaka nasala examen d'état soki 2 fois 3 fois comme ça na échouaka koloba nasala mosusu koloba na compte universel na licence na sisi naza licencié na marketing et gestion de l'entreprise. OK. Tant on a échoué l'examen d'état plus de 2 fois. Na côté prière côté na Nzambe pona ina zo échoué. Nzamba laksinga yabita bat bazo bloquer fina yo. Alaksinga papa Kulutu. Dans ce temps-là, j'étais un simple frère, papa Kulutu. Abi il te maudit jour et nuit. Oh. À l'occasion ni. Ah. Alakisinga ipe mosala Nzambe moko boye. Na kati wana. Oui. Alors mais oyo za mosala Nzambe kamuni ngai na ye. Na ke okutana pa Kulutu. Abi singai. Bosana loboko na ngai. Yo na chaki na calendrier na ngo za diplôme na 2035. Là c'était sur en 2018 ou 2019 comme ça. N'ébissez que papa avec beaucoup de respect. Ngai Naza na calendrier na yote. Abia là tu vas aller prier Jésus. Non bi Jésus yo yebi. Non nga na yebi. Et ça Jésus mon côté. Amen. Tant on invoque que Jésus a tourné ngai nasani pona ye no bi que AVC. Le loyo alongwa na SNEL. Le loyo AVC betaye. A comment ko bisaba na ye? Yem tabomanga. De kono ya sorcier wana. Nde capable soki ndoki abenyo ndoki kolela te. C'est ka kokiote. Akokiote. Moi, babenga indoki, c'est pas là. Tu es plus que les sorciers. Ceux qui maman moko ndoki a famille, abike yoza ndoki, c'est pas là. Et ça m'embête. Tu es plus que les sorciers. Les loyo to paye. Na to fina bango nyonso to na prière. Dengi pe yo, okoko bloquer via bateau bazo nyokola yo. Dengi pe yo. Oko kata réclamation na pono kende liboso ne to sambela ka pona frère Michel na Belgique. Azana mikanda na ye asala informatique masali 15 ans de chômage. Et ça normalité. Attends mukete. 15 ans de chômage. Tant to soye na ye me aboye. Netinga ekopesa nga petit na ya kuna te. Vraiment. Yo zana mikanda mais 15 ans. Habiba bakobenga ngai pété. Na maladie tumse su maladie ya ménésite. Ce cas zui musala ka ba eye. Ce balongoli ye azongi bien. Et sengel au katabali ya famille. Amen. Oui réclama kayo. Oui benda kayo. Olali oloti oza na toilette. Omunyango normal. Olali oloti bazolanda yo. Omunyango normal. Olali oloti bakangi yo. Omunyango normal. Et ça normalité. Amen. Et ça bandoto ya réclamation nasuki na noal. Merci papa. Donc comme na suka en tout cas Nzambe apambola ba o nyonso balandi biso lelo apambola ba o nyonso bakobenga mosala na Nzambe Enoch l'autre travailler pena sous la pluie là parce que bona ba so ya mikie na cesse en tout cas travailler na se ambula kana ndenge Nzambe pe basali na ye basala ke aye mosala ya Nzambe mbule kangi o akoza vraiment la posa ya numéro na ye numéro ezawala Nzambe apambola yo moto na Nzambe pamboli ya suka poto 6 na sambeli pona yo moto olandi émission de jusqu'à la fin. Amen. Nzambe o akeli konase a se manifester petant ko bien nga to ko sola to ko sambela Nzambe akoba ko se manifester par écrit il y aura la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Amen. Différence wana kota na kata vina yo o mona loboko Nzambe bisiko zo na ngai na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Merci. Merci beaucoup. Capage TV. Capage TV.